dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est par cet adage que nous débutons notre émission, votre émission préférée, News d'Ekin et l'émission Alma, une émission socio-culturelle sur la CBS et News d'Ekin sur Congo Promo Télévision avec notre boss, l'ingénieur Rafungindu. Salutations déjà à tout le monde, à tous mes fans fidèles chéris de cette émission. Merci parce que vous êtes tellement nombreux en ce moment pour nous suivre. En tout cas, merci pour la confiance renouvelée à cette émission. Salutations déjà à l'équipe technique de Congo Promo Télévision qui m'accompagne pour la réussite de cette émission. Salutations déjà à notre cordon Timothée Piana Serge, papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin Balobi. Salutations déjà à notre DT Christian Mbouyi et tout. Et salutations en tout cas à tout le monde, papa Firi Monakiakou de la Fondation Alma, notre directeur, et je pense aussi à notre PDG, le PDG Ali Maïmona de la Fondation Alma, maman Nicole. Donc moi si à papa Firi Monakiakou n'a pas sibino vraiment ma salutation. Et déjà aujourd'hui, chers fans, je reçois un artiste musicien bourré de talents. En tout cas, il fait bien vraiment son travail. Archiniance, l'animateur de celui qu'on appelle Maestro Fabregas. Donc en tout cas, le métier noir n'a pas essayé bonne année place Aza, bonne année na orchestre Mobimba. Et en tout cas, vous le savez que Archiniance, as artiste Oyo a beau sac dur, Pemenia Fabregas. Et en plus de cela, boyebi que disque na bango, et ça déjà sur le marché des disques au Balobi, l'album du groupe Kirsis. Et donc nous allons parler surtout de générique Obati et puis Nanzemboyo et le lobby si monde entier Balobi Fabregas a boa keli bango totanga ba kombo na bango dans cette émission parce que Betty Masengo aza muto lo bara émission na e na kati émission to lo bara vérité polele voilà. Salutations déjà à tous mes fans, en tout cas Esther Mumbanda depuis Colorado, ma belle John Lubila l'exceptionnel na kati Dallas wana mame Miline Zemba, moi c'est papa tous Pepe Lembetolo na London, la joie Amado Pichuna Oyanga ma belle na France Oumela champion KMB na Kenya, Blaise Kava na Kenya. En tout cas salutations déjà na Bino. Voilà, je suis déjà avec mon invité. Nous sommes ici à l'espace Picadilly avec le boss Ruben Kwami. Donc na lokolama wana Victoire na komia Kalamu. Voilà. Archiniance. Bonjour, bonne année. Bonjour, Nayo Morope, bonne année, Nayo Moro, vraiment. Donc, rien à dire. La minute sortie, nous, moninga boye, donc, les gens en Angola, nous avons besoin de matière. Donc, nous avons opportunité au Pessanga, na ole kalsu na site nabino. Donc, merci vraiment, na bato ba Holandanga partout dans le monde. Archiniance, donc, animateur nabino, animateur du moment. Oh, na makamwa lelo. Ezate o babwaka bakotisa tonga na singa ba pesa ba fo ba message na ba melemani o ba yoka la bonne musique. Donc Archinia ça na pona ko mbelir mutema o ya ba chéri ndenge balinga par rapport à ba cri. Donc on a vraiment Betima Sengo vraiment. Merci beaucoup déjà papa Daf Mubama, donc Archiniance yeo mais ngana olinga yo kanenge za ambiance donc to kota déjà na ben wana pour la madécouvration landa biso. Ouais, bango baby Archiniance donc nenga pesa ba vitesse ba ambiance abandandeti net ça timide ouais Archiniance abandandeti ça timide mais ce que bandi ba vitesse na ba travail a même ambiance. Donc on peut ça bango na mo na liboso o bango ba yoka o efongola ba porte o lelo sala makambo na mwa ndenge nini na Kongo bandima na mwa ndenge nini lele Imene dile anga merci mingi na nkolo osala Fabregas mobali oboyaka ko sala elotre la mades o abulaka nyama na moto eloko ekabola na makanisi yo nyama abulaka te moto abula ale Patrick Mpetsi na ngai yagi umenga Imene dile Jilikitima Gladys Tambembo merci na nkolo ya Christian de Cornes mobali kitoko Rama Kanene yaya ono kabelo nyama na moto eloko ekabola na makanisi. Donc place baza ba Paris par-ci par-là partout dans le monde baby ki Archiniance yewana oza mona liboso identité na pesa na mboka pour mboka confirmer ngai
donc force va travailler na ngai moi mi bali na pesa moi si andako lengela libala na yo oya libanda me yazanga nzele oya ya jolongo bine reserve sokotie mobulu tokotie mosusu yeye ezalaka bongo sokotia mi tokotie mosusu ezalaka toge yenga batela famille yenga adola mboge yenga yaya epana yena zwaka ba kalengo yao yenga beti masengu naleli yenga katola mboge yenga yaya mboge yenga yaya yenga katola mboge yenga ngoyo sabwanga boyoma soni echewomo ya soni echewomo pe ya soname Movie soni echewomo boyoma soni echewomo oyakani tobina ba mama ya zando bokasa yenga batela famille yenga oza deuxième fils. Voilà. En tout cas, merci beaucoup mais donc au côté nango penza à fond talara tozana archi nuance artiste on a le baraye vraiment zali artiste aza vraiment atala kutozonga vraiment ndé to banda obenga bango ba animateur to benga asko lelo mais archi nuance bobeti cursus ou bobeti générique moko n'habité zong sabsonon na cursus hein. Des fois, tu es à la archiniance. Francesco Totti, ouais, ça va se benimo séquentiel. Ouais, ça va animation dringue. Yangwe banda kanete zo bandate. Mama, Simba, Benda. Yeah, bisigida. Yangana ye bisigida. Ah bon, avec quoi yana sigida, c'est vrai. Et kataba mama batet. Batet, likola matungulu. Toke, allez, ndatobas. Yo bisigida go. Yangana ye bisigida. Avec quoi yana sigida, c'est vrai. Et kataba mama batet. Batet, likola matungulu. Ouais, ça izine. Soka ça izine, faut ça light music Villanova. L'ambiance continue. Izine ya musique ya Congo. Mama, allez, bisoto zana izine ya musique africaine. Olingi ba chanteur Zoua, olingi motombonda Kenya, olingi pianiste, olingi Christian Solo, namoni alinga mimi ba danser, asebela na bango, alinga mimi bacha pipi lebele, alinga ba danser. Allez, benda pesa ba danser, ya sebela mimi na ba danser. Bobo kela nan. Ndeti ngapela sebela ba danser trop. Ouais, ndeti ma sofa bo pas sebela ba danser. Ngaba bisango bobo kela ki vioana. Hein? Leader nena mboka na biso ezala bataki ndebo comme ça ngo boye biso donc to préparer makambo to calculer batute to préparer makambo pour ebinisa mboka après sala makambo ndete ko sala donc batunde mtu calculer calculer mutu boye tel ndete ngata na boka boyanga ko sala l'autre la madens patu ndo calculer joana ndo calculer mais ezala ngo joana te donc ezala ko oyo pe na moni alinga mingi ba danseuse ba boulé ka jomo boy nzo za ngo job batute joana la innocent nga monde na bo na lela ba danseuse fort mais oyebi ke ata boko sara public elandaka bino ba yebi ke parti oyo archi nuance abwakelaki mutu boy parti oyo maestro Fabrigas abwakele mutu boy oyebi ke nanga kutu ba commission ngo ekata ba mama madesu nga mokolo kripe na concert na loba ekata ba mama ba tête bon bazo boya te madesu donc kine balola makambo taka baboya nga mokolo plan nga mom na saila ba mélodie wana baboya te tobeta wana concert mo fibo tobeta fibo somba ba joueur asika azwaka coupe ne mo boya ngenda ozwa donc biso to yaka na to posta to beta concert mo wana taka na concert mo ezana na stade 20 tata Raphaël so na lo bakara ekata ba mama ba tête ba boya te archi nuance ekata ba mama madesu donc kini comme ça makambo sans sévère eza boye ba osala ngo boye donc eza ndenge to mesana na kini ndenge to mesana eza esprit kino. Voilà. Mais siko na ndenge bobeti nzembo oya ozana o wana penza siko bo baki baba luseli bino yoka siko yo maestro place lobi ke artiste congolais wana qui prétend être un américain vraiment wana toyebi muto abwakelaki na mususu mandefu siko nyonso na oyebi ke mutu mo ebisinga ki alobi Fabrigas soko abwaki ebwakeli na ye eyeba na kakamba mo ke abwakeli mutu boy. Par rapport à la musique, maestro Fabro abagi wana eza lokola
année au local to comme année à souka 2017 local to côté 2018 donc fois vidane na ba inina ba tout o baza ke balinga ba makamnete ba tout ezake ba contredire ba makambo ya sala ba tout ezake ba linga ba travail nete ba to baza ke ba jalouser donc yango ba ke na 2018 17 fois vidane na ba tant to côté 2018 o banda ni album la biso album ya Maestro Fabro nin to banda cible tantôt banda préparation cible donc on a des charges na bato oh ya chaka ke so mutu mo chaka yoza moyina Fabrice ando chade nga silena na bino yo kozana te on a benirere bino ni surtout yango mona wali nga vidane na bango to vidane na bango yango moni ke bato to banda kanisa ke bazai binemi na Fabrice yango Fabrice aimbagi bongo Maestro Fabro patron nga boss na nga aimbagi bongo pona ko vidane na bango neza boye to bendi charisme to bendi charisme na beauté neza bota ba fingi ba lobi to lo ba souté so ba limaki ko finga biso to lo ba oyo kozana te da to bénir bino déjà. Voilà. En tout cas, mais ba news mo rebimi archiniance que Fabregas a sombeli bino tout ba catch, ba musicien, ba animateur, ba danseuse. Est-ce que c'est vrai? Tout ça on ma solo ka ya balabala ne to yo karakara. Ouais, mais cause amasola balabala te Maestro Fabro pesa ki opportunité ba chanteur ba cha ba chanson donc ba musicien ba cha ba chanson bato ba check ba chanson eza kwa ba bina filé yango wana dasi bébé ko boyanga partout dans le monde clé oye bato ba check ba chanson kwa ba 10 match bato ba check ba za on ebele ba kene na mbonda ba za on ebele bato ba check ba chanson ba materazi donc tant on check des chansons signé titre mon album donc faut les langues ba se retrouver que bazu ba biloko ba korer ko so ba massa bazu ba véhicule donc ba korer so donc orchestre pena so na minute eza tirer biso ra eta ke Maestro Fabro biso ke bino mo zana album na nga mona ebinde na sana bino donc ba ya tout moni ke ba yembaki ba chanson ba sali ba lead wana ba massa tout bazande ba kozala. En tout cas, tu as vraiment vraies informations, hein, tu as vraiment vraies news par rapport à vraiment information, tu as une source qui vraiment archiniance à répondre, voilà. Mais archiniance, pemeni a Fabregas, c'est dur, hein, le bi, bozo potana yo koto, beti koto yo, hein, c'est Dakar pour koto, beti, oye sous koto yo, sabalo, hein, sabalo non, animateur la minum sous soana. Voilà. 3 jours sabalo tout ça biso da bateau d'ambiance les bateau d'ambiance c'est da soka ina plan to coller ngasona ina plan to coller phrase ina plan to coller sabalo ina plan 3 jours Air Force One soka ina plan to coller biso da bateau d'ambiance donc biso to pesa ambiance système wana komina ngo ebwa ke liona eza nini sus leti mutwana kuiti ozokotsa batu molimo bagene na kati animation. Et batebele ba comprendre animation te animation musique est évolué musique est changé chaque jour to la musique est changé ba position tant yo calculer boye et là maninga pe ba calculer boye net singa na yaka na animation dringue donc na boire net na boire te peut-être doti weza ba animation dringue weza ba 7 séquencier donc yango banda net zo banda te donc musique est changé ko ta comédie et ko ta animation donc musique le comme ba forme belé ba o ba tika la ka ndi position bongo ba tika la bongo yango monique ba évoluer te biso tant to yaka na mado mo teni na boka imeni dile nga ya merci mingi na nkolo osala Fabregas Mobali oboyaka ko sala l'autre la madens po abulaka nyama na moto eloko ekabula donc eza ba animation chanter nazo yemba e ba animateur musu ba boka ko tsa tonga la singa na sala ba animation mona oyemba donc ba animateur bele ba mona na noate yango mona Francesco Totti yango eboti suka eloko weza ba 7 mots séquentiel weza ba animation dringue donc ezobota bana temezaka kibongai yango mona ke ebota kibonga. C'est bien répondu, archiniance, voilà. Mais yo le but que yo salara ba animation yo moko. Pour ba tumsu to yo ra ki yo te ba président na bino ba groupe des années bona Maestro Fabregas a sali cri na aya bité cri yo archiniance yo boaka. Cri oyo animateur OP koto boaka. Ezara bongo te. Montant to salara ba préparation na donc ezaba préparation moment makasi ezala ko la mwana OK bala. A rosa ani azana ba biloko tout. Ala banzungu ala bakolema biloko tout basenga game ok mona ka papa taza na l'arte makaswa papa pesa e baksa implice moi luto papa moi sani mo boya munene ya papa e baksa pe moi implice donc moi na soka ke bala so papa yo mo na oza e bandelité ndenge ni papa ko chapo donc ngato na yaka na prise ya cri na ngama Maestro Fabro maza maye la musique o ya yekola ouais bébé archi loko no ye na ngeza bien mais ça on ba façon o yeke bien.
on moni que maestro Fab wazana pe pour compléter ba 1 plus pour les orchestre na yo y na I ya ko comme ça on peut A ezaki I mais A peut comme bien donc on les orchestres na ko l'orchestre donc yene nga lingeza la ningezala nga kutana no boya preza ya maestro Fab tona yebwe abia si on moni tout faut na ba animation mo boy ne toujours boaka te donc ba animation biso to bien en séquentiel donc ça en séquence donc animation séquentielle ming ba mona ngote yo fo mona ngo donc la mona ki on na ye nango ya on lelo batebele to komo yo kana salaboye soki balobi salaboye salaboye wana na bwa kibongo yo bateza ba séquentielle botambola banzelo yo kate balobi salaboye salaboye soki balobi salaboye ezaka ba séquentielle wana yo ka Robinho Mundibu nde wa bajolu bakotelemela nga mpona za kapitene Bigington apesa nga mposa oyo na ntina mpona binisaka mboka fo bazali maître nga naza heye kapo moto na yo binisa na gauche nga na binisa na droite lelo nakangi yango na kati ya kikoka yo me nani na kobanga to nani mosusu awa na Congo jogwe junazali de sanda banono ngane mokita na Bigington sarba na kobanga yebisaka chanta ngabe na binisa mboko yo osko kapo mzaboka boy moi te kine ba séquentiel so lande lokwa noka soki ba pekisi yo tika tika kokende wenzete tika dans ba crime eza ba terre tika eloko yo mutaboka Robinho Mundibu songo ba ke ya landi bino bango baza ba idole na biso bon baza idole na biso na générique yo moite banda to beta ya mado to chamosa munene bango tu bakomaka bakomaka kocha ko beta ba générique lokola ya mado to lo na lo bango na séquentiel français si oza ba sebe numéro séquentiel oza ba animation dingue banda to beta ya mado bango tu bakoma ba générique ka lokola ya mado donc biso banda to pesa makamo boy bango tu bakoma copier so moni bango basali na ba crité au mona bango ka ba sala na ba fo ba champ tata mo mukolo na clip fo ba cha nani mama mo munene donc ça ba conception ba concept ya mado bakenda na bonso musikate za biso atoya na ba idée. En tout cas, Valobi, suivez les guides. Parce que Fabrigas n'a pas les guides. Alors, bêta, Materazi, Archiniance, Seda Capo, Sabalo, bêta, c'est quoi orchestre Moussous, Bazozwa. Les lobos, ministère, comme on les appelle, ça va en chanson. Ils sont l'idée dans le banga. Ils sont l'idée dans le banga. Pour la génération de la jeunesse, c'est l'eau. L'idée dans le banga, la ministère, on peut savoir en Zembo. Ils vont simbate. Tout le monde est kala, grand poteur Antoine, ça va faire rigola, ça va grand artiste, zalara, même sous leka. Donc le lobo la jeunesse n'a biso pour leader après ce titre un album, titre monsieur ils ont raté. Tout le monde va titre un tel n'est ça là, mais le lobo biso pas exercice album du groupe. Moi je sali sur l'équipe boyo ka bien affilé, sur l'équipe boyo ka 10 match, sur l'équipe boyo donc sur l'équipe boyo donc aux ans tous les 24 comme sur bandi ko le kondo yo ka biso ka. Donc, elle a que Boulou Sami est bien. Boulou Sami est bien, sans vous mentir. Donc, en tout cas, on a vraiment félicitations à Archiniance. Chérie, na koma ko bomba mbongo soki na yoki mwa mposa na gendege kuna na mpaga juma ba chérie bele kitoko batonda tendresse beti masengo na lela bolingo lokola buteya sulare na mesa soki otamboli na mesa etikaka zero elobi okosilo kotoboka okotikala zero elobi siloko toboka okotikala zero lokola papi lewa lokolo Amina Zuma lokolo papa na Jezi lokolo mama on appelle Babi Olanda qui a écrit batu ya animateur vous avez pas JDT à boire lokolo ya kriwana eza lokola mikato ezoteka manakata alimentation na o mama mwazo kalinga na coin kokanite po lobi ke balanda rabino Robinho Mundibu balanda ki bino parce que bino pe bolanzi cria bato JDT mikato ezoteka manakata alimentation na o ezoteka maka mère moi la muki na tongo tongo subilongi na bimpoti a sala mikate on eza babiloko mo eza bien conservé eza bena biloko alimentation o babiloko archini ça bimisaka o ka teza banzela mususu Mazanga tata nanzala teno kyoko zanga ngala loba makambo ezaki eza message machanza tata nanzala teno kyoko zanga baboti pour les leçons changer tata o kapa biso to lambité na changer père moi que
jour on a pas problème au que tata na yo moko tata d'origine tata o ezaki makila na yo ba changer tata na nzalate garde bande na yo lokola beni wili le gabonais fiston puela bien mole riche kanga Patrick Mulele lokola beni wili le gabonais fiston puela donc Logolo ya pembe Ajadi Ndanda Junior Mundele Joël Koufle Nangai Mangele Bando kia gentil Ebi ka bando ka mikolo ba changer ndenga aolia no afula yo boko zane bozaki ne bosolo mettons au pessimu kongo boya tonga yo bando ka mikolo ba changer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est l'ambiance de l'émission. Voilà, merci déjà. Nabande Koyons pour Zolanda Bisso, Esther Mumbanda, la Colorado, John Lubila, l'exceptionnel Meni Exit, Oumela, donc Zala na Dala Swana. Je pense aussi la joie Mado Pichuna, moi ce qui tourne en France. Donc merci beaucoup. Naba partenaire, nanga fidèle chéri, bo soutenaranga de loin ou de près. En tout cas, merci beaucoup. Et champion Kayembe, no kwa bana Blaise Kava Igo leader na Kenya wana na pesi bino ba vraiment ba salutation maman Emilie Nzemba moi c'est papa tous pepeli ambeto le voilà et salutation à ma maman chérie maman Katiba qui sa handicap grand réalisateur salutations à vous et à ma fille chérie Joyce Davline donc maman t'aime beaucoup bisous à toi porte-toi bien et merci déjà papa Dav Moubama voilà tozo kende déjà malem na souk émission mais archi nuance ezane loko moko o bande ko bazolanda biso balinga bayeba pembeni ya bino ba artiste parce que de loi ba jijara bino boza batu moko mitu salara bien te batalo yenge batu ya mbutu na bité mais tant no mona archi nuance o composer ba cri ozo répondre bien ozo réfléchir alors okoko yebisa bande ko nyonso baloba na bino ba artiste musicien oui si bon un mot. Ouais, liboso kalezala papa po abalisa mwana musicien bana mona ka ba musicien ba voyou bana mona ka ba musicien ba délinquant bana mona ka ba musicien ba tono vite bana mona ka ba musicien ba gage ezate na mutu donc lelo boye voir même papa mo boso ayoki ke mwana na ba bala na artiste ba comment ko accepter parce que musique wana obatu wana kanisa batu kala ezaka souté le musique comment penchiki bon so chiki ezate na mutu so producteur aele makoma yo moko na yo moko producteur akoya be manager azato signer contrat bio bo sala papier mo so bagage ezate chiki ezate o sala ngone donc musique lelo comme na chiki donc musique comme chiki musique baya o bazana bagage te ngoni baboka ba ben sanité nga depuis na banda animation tina lelo insanité za raté na bakri na ngai binomo bozwaka na be mission tina lelo banda na banda animation tina lelo ben sanité za raté naboka zikida ba compliqué o fingi ba mama bakufa na zikida ba nini OK zana la musika ka événement mo eleka na mboka na biso kala po bana o ba ya ne oyo histoire wana o eleka na 96 po za 1996 histoire ane eleka ka bana na ba bana o ba ya ne o ba yebi ngote ba bana ba 2000 ba l'an 2000 2017 2018 ba yebi histoire ane te événement no eleka ya nini ya type ka et de ka 96 les lobes on a bois qui on a créé na zone si bana o ba na génération ba ba peke et ça événement mo eleka na mboka na biso donc musique tango sala on faut bulaka koko boka la bato ba insanité te pemel papa zana bana ba nini et ça la bien te ba animateur ya on na gangela ba on na bisa ba on kenga na Moïse ba animateur ngam na ya beta nzete na sepo na kabola ba insanité donc animation ça ba insanité te faut pas ça ba ndi ngaboka moi si ndako lengela libala na yo oya libanda azaka kanzele oyo ya jolongo o pine réserve sokotie mobulu tokotia mosusu ezalaka bongo yenga o batela famille yenga katola mpoke yenga yaya et pas na ye nazwaka ba kalengo yao donc na yebisa pena ba mère apale batela libala po kala ba mère balinga babunga comme soki kaleza akutu papa so auti musala maman olongole costume olongole mokoto nga mona pena tovana na palais père na biso na mère na biso na moni ke mère na biso ndo coach en négligence so papa ya auti boulot yebo akomotinda d'avoir même petit sœur na nga servi père alongola père mokoto ngaskota na vanda ke taka artiste ngabi ba mère ba comme négliger ko yamba papa ya on a sala crio moi si andako lengela libala na yo donc sokotie mobulu tokotia mosusu donc moi ça libala tant on a papa faut lengela et papa outi boulot longoli costume aussi mokoto lelo bezong sa ba mère soka nga sa bunga ba yo ga crio wana pour ça on a tie mobulu tokotia mosusu voilà.
C'est bien répondu, merci beaucoup Archiniance. Mais Eza Batumsous, c'est comment dirais-je, Mitungi Samaka, c'est dérangeant, voilà le mot par rapport il y a groupe Nabino, Archiniance avec votre boss Fabregas Maestro. Bon beta kitoko. Album soke bimi. En tout cas, ils ont raté, ils ont accroché. Mais côté à la production, qu'est-ce qui se passe? Mon abino pensa chaque dimanche pour mettre à place tel, week-end dans la production, pour mettre dans la commune, dans la place en tout cas, ils allaient un peu régulièrement. Et ça, c'est pourquoi? Ouais, on a simple musicien. Na orchestre na ni poste na nga ba benga nga Archiniance to en concert boy Archiniance to la boy donc makambo na mkolokuta na twat na 10 match chef d'orchestre mkolokuta na yemo ko mon boss Fabregas mkolokuta tam suna manager na biso le Nibi Dance Publicom studio ko poser question nga light music na simple musicien na ya wana ba benga na servi musa na nga o bango bazwila ngai donc makambo ba production makambo ba tout et ça ba manager le so kuta na manager le ko PDG le Nibi Dance kota so ko une interview ko tourner makamona so kutana yemo ko Fabregas po yemo pe mon boss asala wanted di record yemo pa ko créer ba production ko créer makam so kutana yemo ko tourner pe question nga Archiniance na simple atala ko simple animateur ni poste mo bo nazana ngona donc na ya kaka architola ta pembe na lati pembe architola ta no nga simple musicien na light music donc makam ba production makam wana tout zana yemo Maestro Fabro na manager na biso PDG le Nibi Dance na batino se Fayette badarawana ba emeka tende bango tu basala ba bulo wana ba dudube sa bazana pona bureau betidia picho mbinza ba FBI donc ba Gina PMF donc nga za na ka pona pesa animation nde na pesa ambiance de kinezobina. En tout cas, mkoto zanaye moko Maestro Fabregas na émission totu nae ata ba chef d'orchestre disa match bon bagina PMF de bonyo so ana totu na ba mutu na o mais Archiniance to comme na suka émission animateur ni nozonzima mikolo penza o afandisi masolo et puis directement au PC na programme ya orchestre na numéro na contact. Ouais, nga animateur na linga mikolo animateur mikolo na mon animateur te. Ouais. Ndegeni. Baya babwaka te babwaka mensanité na mon animateur mo te wa convaincre nga. Ouais. Pour nga mon na bwaka mère c'est vanté te mais bato poto bato kin bato Afrique mobimba partout dans le monde ba que type on a travaillé ko vanté te mais bato abwaki namte. Depuis na bwaka zigida bato abwaki namte. Faut ya le loko longola zigida. Ka nga mona abundisa zigida na zigida na yesu na lokolo. Ngana animateur mo bwena mystique talent na tenga mande na boka bakula ga igine otegele ise ume zale ume Archiniance zabitumba lele lojokilo likyo Fabregas mobali yangu ya lojokilo likyo mwase kitoko foye bakodenda lojokilo likyo mobali kitoko ye bakodenda lojokilo likyo bakulanga igine otegele ise ume nzalele ume Archiniance ezabitumba lele lele oh lojokilo likyo Fabregas mobali yangu ya lojokilo likyo mwase kitoko foye bakodenda lokola mimi chikeva grâce à kulo silima lenga gaelo ono lojokilo likyo manu matondo shirese mabiala lojokilo likyo kapumba moyi sogi mama ate taranga mna sala passe nga nazana lokola médiateur donc son tambusi bale na kaboli c'est d'azui moi te passe na ratate son PC d'abord pas donc Archiniance ça mta passe soit na passe donc programme ezalaka tozana na off entre temps tozela maloba mokonzi poto banda babulo artiste na bino yo numéro na nga eza plus 243 89 92 31 349 plus 243 89 92 31 349 Joël Koufle na ngai bambote trop kotoza eza kwa ba tonton Tsunsa Mignon de Londres eza kwa ingénieur Gilles Moussimwa donc bambote ya trop ozulu kwa ba Glody Gucci masalanga à Paris bambo théâtre Glody Gucci malgré mikolo beti artiste no kara nazana toujours Hervé Kifwema ozulu ko la ba Rishi Kanga
donc baza belé bato ba soutenir ngai baza belé ba Daouda les mystérieux ba héritier maloko baza belé ba héritier maloko baza belé baza quoi ba maman ya kitoko ba soutenir nga ba tantine ya kitoko zulu la nani Nathalie Kamenga et Nathalie Capitario, donc Bambo Capitario, maman, Bambo Théâtre, Nathalie Capitario, Kamenga, donc Bambo Théâtre, donc rien à dire, Baroli Mabondo, Thierry Matondo, Zaba Papi Lenda, donc Mbinze Koyate, Archinian, artiste, maintenant c'est ça en animation. Mais tu aurais que Fabregas Aza Matanga, est solo? Ouais, tu es en Matanga. Qui me colle babio, Fabregas Alié Lissousou, allez qui si grande sœur naé. Bongo mokili so pela na moto nzambe bato comme on est pela na moto ya nini ya Coleman so pe moto mombonda donc bato comme ça makambongo donc Fabregas da ndima ne to alobaki bato ba qualifier to andima ga dancha et moi ndima ga na cha et moi ndima bato ba qualifier na kini so bato ba qualifier wanga na ba comprendre ka téléphone ndima ga ndoki pour ba comprendre et moi da ndima dancha donc paix à son âme sœur na biso Sisi Bessa donc auto tika biso des années na Paris kitikini donc encouragement à la famille Bessa donc liwa ezanzela ya biso tout nzamba yebaka pourquoi to botamaka pourquoi to kufaka donc nzambe mo yebi donc mes condoléances toujours na famille Bessa donc rien à dire. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup à Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin, Bandekoyon Bolandi Biso, Esther Mumbanda depuis Colorado, John Loubil à l'exceptionnel, Pasteur Fisekang à Colorado, John Loubil à l'exceptionnel, na Dallas, Maman Emilie Nzemba, na Katia London, moi c'est Papa Tous Pepe Lambetolo, la joie de Pichou dans la France, champion KMB na Kenya, donc Merlin Mosquito na Kenya, on a Chaleur, Mandou, les Barcelone na Kenya, na Bosanité Igwe, Blaise Kava na Kenya, en tout cas merci beaucoup, Papa Firi Mwana Kiaku, Cordon Abisso, donc il y a comme directeur général, il y a Fondation Almana, Madame Nayo, Madame Nicole, merci beaucoup déjà, na Papa Dav Moubama, merci aussi à Timothée Piana Serge, merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Rafungindu, notre papa depuis les États-Unis, Raïs, merci à ba confrère nanga tout, ba consoeur nanga nyonso, Gianni les célèbres, na Pesio Bambo Tebele, merci déjà, nous sommes à la fin et poto kabwana donc tu que le micro au CPL ça va on kande zalaka et merci déjà na espace Piccadilly et pas monsieur Ruben Kwame, merci chers fans pour l'attention particulière à cette émission. D'ici là portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Prenez bien soin de vous parce que les bonnes choses ne durent jamais. Merci, au revoir. Ciao. Voilà, je vous laisse avec Archinians Bema Bangorara. Beti masengo mama bandana boya ba chérie koma ko bomba mbongo sogina yori mwamposa nagendeke kuna na mpanga juma ba fetu sebele ya kitoko batonda tandrese beti masengo na lela bolingo lokola buteya sulare na mesa sogi otomboli na mesa etikanga zero elobi okosilo kotoboka okotika laze Daouda le mystérieux mama lokola papile wa lokolo Amina Zuma lokolo ya pembe lokolo papa na Jezi lokolo Kevin Sumbula Nathalie Capitario bazobeta miziki kasimiso na Fabro bazobeta mindule kasimiso na Villa Nova mangele to deteme mangele yo me ya Dudu Bessa te